famille ya Jani eza famille nanga. Mama wana za mama nanga. Da sengi bolimbisi. Ngai oyo yandi mosi. Na sengi bino bolimbisi. Nafukami po bomona ke nazana ni okote. Nafukami nzamba zo mona. Nazalaki na eloko moko teke nazo tsola Jani. Nga moko nazawa kutu Jani ake avant. Nga mnaningana kenda avant. Nga ndenge nazaboye lelo nga na kufa. Nga na kufa. Na lelo fa ba fakiri ba futa izo na fakiri ba futa na nute o ba reambu makingai. Na sala 4 jours na komanga na fufaki. Ndenge nazaboye nazana appareil. Muta otika lawa na mukila zate. Biso no to okende. Lelo ko toura ya Jani. Lobi pa fe rozala yanga. Nga nazana problème te mama bolimbi tanga na problème na mutute. Na problème na Jani te, famille Jani te, peuple congolais nyonso. Omoni kaka image nga na teboye. Yango tiko ekomi problème na bino. Vraiment ba comédien nyonso. Na sengi bolimbi. Gai molonda yende na lingana kufa liboso. Mais nzamba sunginga. Tako seka mutute. Ça fait mal. 8 personnes. 7 bakufa na tikananga moko. Nga na babibembe boye. Na koseka Jani pona nini? Problème exacte ba comédien nyonso. O bazange eloko kosala balingi bayeba na boyeba na kombo na ngati pardon. La sengi bino bolimbi ti. Lukani soko eloko kosala ezate ozu siffler. Obandi kobeta ozotambola. Obie la terrain vide eza. Ozu bal okombe yekola kobeta tennis. Bakozo open équipe nationale na repos. Ngande kona bino. Fobo sepela. Fobo bokumita nzambe. O lelo to na zoloba. Lebo zo monanga. Nazayaki mutu ba euro na yebite soki mbenteke soki nini. Soki balinga ba memanga pe na kikwit na yebite. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. On a kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba nzambe na salaki oyo Papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya Ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya Ozana ya Papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami
alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Mbote na balandi nyonso bazali kolanda biso na ngonga oyo bipai wapi bozwami topesi bino matondi mingi. En tout cas bokokamwa komona biso émission oyo tozali kosala ezali spécial pona nini bomonaki na ba réseaux sociaux, bomonaki na ba TikTok, ba vidéo moko ebimaki pona artiste comédien Yandi Mosi. Bato belé basepelaki te, babengaki, balelaki bato bafingi, bato balobi bozana tango pasi. En tout cas yango ngai na ndeko na ngai Yves Pan tolobaki toluka Yandi Mosi toya kosola na ye toyoka ye pe bino pe bandeko o bolingaka ye mingi boyoka nini ya kolobela bino. Nazali nga mote nazali na Yves Pan elongo na ye nde tokoyeba na kokamba émission oyo na PCP Mbote Nicolette Lelo Mbote na bandeko nyonso bolingaka Super Promo 243 bolingaka Yves Pan. Alors tolobaki tosala beaucoup na kosunga pe kosola na bandeko oyo bazwaki peut-être artiste na biso na suscité ya ndeko na Johnny Fay parce que famille biso zaki wana tozaki tango kina pe na famille tokendaki kotika ndeko Van Walesa azali bongo mwana ya ndeko na biso ya papa na biso ya yaya na biso Pasteur Kabundi Walesa toko kokutana na likama wana oyo famille basengaki balobi oyo esengaki po zaki kanda kati na bango balobaki bomoni tomemelaki bino ba video wana lelo pe tobi tosala bongo toluka artiste nono Yandi Mosi par rapport à la vidéo à ça qui vient de Nicolette Lelo Tolobawa to meka ko éclairer en fait ça là qui nini et ça va qui nini parce que tu y a depuis 8h du matin tu ko mona sikoyo to sillonner Kasavu Mobimba azala kiawa si tu ko trouver siège naé awa na oxygène na asosa na Kasavu bawa néanmoins nzamba sungi to zué awa Nicolette Lelo mama milinze mama te mais tout ce que la mbete le topesi ba moti belé mama bili fumuka fondation to singa ba vendo orphelin pour prendre du bon à Canada mon ami la bosanité Jean Robert Kala le savant de la RDC voilà Nicolette Lelo na zone si micro maboko wayo Yandi Mosi ye tozana ye longo awa topesi Mbote. Bonjour mama Lelo na olongola nano lunette bayebelinga na lunette te na longoli lunette santé na ono d'abord ndeni santé bon nzamba zo sala ndenge naza boye nakoloba santé oyo eza bien te nzambe mutazo sala po ndenge naza boye na kati na nga naza na appareil bino bozopema na motema nga batianga appareil yango ezo permettre nga nde napema ndenge naza boye nalobaka kutu mingi te donc soki bokozwa nga temps en tout cas il faut ezala moins de 15 pour ceux qui batterie sileli ngayawa donc okene na nga nyonso yango wana ngomoni kutu meme misu baotu coopérer nga kutu misu ah bon vendredi donc nazawa à part motema ba coopérer deux fois baotu opérer nga lisusu misu donc problème na nga yango wana donc merci beaucoup Yandi Mosi tomonaki ba vidéo etambolaki na TikTok. En tout cas ezalaki pasi mingi bato ba déplorer d'abord toni to tuna nano pona yo Johnny Fay azalaki nani Johnny Fay amuninga nanga to tournane ba théâtre mingi donc ndeko nanga quoi au moins to wanda passer parfois 3 jours 2 jours ensemble tozo tourner na ba Johnny j'espère bozala ba sketch mingi eza to banda tourner na Johnny to banda pesa nano un producteur Kanda soki balobi action soki Johnny mutaza na plateau soki nga na koti na ye nanga to bandika koseka soki nga munaza na plateau ya koti to bando tseka ko bando comprendre te to tseka kanini donc nga na ye to tikala koswana te to tikala ko wela eloko te to bantayela tozo seka kaka bato bando comprendre te papa Ntsakana aza vivant aza témoin ako témoigner vraiment nangana Johnny aza ndeko même la zone Afrique du Sud benga kinga boni herba après opération to solo laki to na ba
ba ans kutu aya kotala nga na ndako amemelanga biloko même na ba comédien nyonso poto na problème na mutu vraiment esalanga passe même ndenge ngala omoni nalandaka mingi nini te madame taya kolakisanga tala balobi boye ya papa nono ta balobi mpona jani boye ta mwasi boye ta mwasi donc tozo découvrir makambo nyonso na oyo bato poto bazosala omoni ndenge yaki etali ertikonga na fandi na ndaku po tokende tokende kana mokuse but garçon moko atekaka dendo pembeni na nga zwa radio aza mongala zwa radio ya kotya wana banzembo bando beta ya liboso ebeti nga na est-ce que bino mbalo sombo te moto atindi bino koti nafingaki mbalo sombo nga bikosaka nanga te batie nzembo yango nazoraisonne ndenge tozalaki na baninga na biso sikoyo baye kotya ya nini eloko ebo yango oyo naye koraisonne jani banda kosala bamakambo na scène pa nga na banda obina yango oyo omoso kotie boye oyo eza ondire point d'interrogation moto atie moto akocontinue phrase na ye na ndenge na ye donc natiaki point te mais naye comprendre te nga kutu nayebi moto apiblie yango te ezalaki mpe émission te donc zwi na telefone na nga kutu oyebi lelo na bana basekana nga nayebi kaka kobenga na koyamba na ba TikTok na ba biloko wana nayebi te garçon moko aza wana alobi oprésident azwi papa azwi yebisanga nada zwa yango ngabi nada yango nani ajwaka boye ngabi asali nini apiblie ngabi apiblie nini garçon na filimaki oyo ye muta kotaki ona TikTok ye kutu nga nayebi na donc makambo ya TikTok oyo nga nayebaka yango kutu te même soki motali nazalaka na nga te kaka bataka kaka bato bayebisanga ye bapesi kuna nde nzoka nga na bandaka osalana nde nazolela ndeko na nga na ndenge ya comédie bamusicien basalaka moto akufi bazwi orchestre batie wana bazobeta bato bazobina tomona yango meme baorchestre na biso basuku ya bantandu moto akufi pa batie minini bavrina nga mpe nayebi nalela nakanisa ndeko na nga na jani akenda poto yango ndenge tozosala na jani donc eza na bapiese mosusu kutu soki balakisi babiloko babombaka bokomonaka tobanda koseka kaka koseka donc na eloko te mais nayoki esali mpasi vraiment yango nasengi boye naza mutu naza na bana naza baniese naza na nini famille ya jani eza famille na nga mama wana aza mama na nga nasengi bolimbisi ngai oyo ya ndimosi nasengi bino bolimbisi nafukami mpo bomona ke naza nani oko te nafukami nzambe azomona nazalaki na eloko moko te ke nazosola jani nga moko naza wa kutu jani ake avant nga mnaninga nakende avant nga ndenge naza boye lelo nga nakufa na lelo bafacture bafuta eza na facture bafuta nanu te oyo bareambumaki ngai nasala 4 jours nakoma nga nafufaki ndenge naza boye naza na appareil moto akotikala awa na mokili aza te biso nyonso tokokende lelo eza tour ya jani lobi parfois ekozala yanga lobi kuna ekozala ya mutu tele donc nga naza na problème te mama bolimbisanga naa na problème na mutu te naa na problème na jani te famille jani te peuple congolais nyonso ole tofe vraiment tokanisa makambo ebele toza nango oyo barwandais bazoboma biso donc omoni kaka image oyo nga na tie boye yango tikoyo ekomi problème na bino vraiment bacomédien nyonso nasengi bolimbisi naa na problème na jani te jour ebembe koya soki naza te peut-être na te po naza na pile eza rechargeable fo bakende barecharge nga yango nde naza boye po soki kati na kati donc nga ndenge naza boye nayebi ngonga te nayebi mpe ntango te
ekoyelanga mpe na minito nakei liwe ezalama mpo na mutu nyonso nakoseka jani te bajani basutena ngai naza na hôpital babenga ngai bakapoto bakotisa mpo na ngai mpo na maladi na ngai molonga oyo nde nalingai nakufa liboso me nzambe asungi nga nakoseka mutu te opera biso 8 personnes 7 bakufa natikana nga moko nga nalala na babibembe boye nakoseka jani mpo na nini mpo na mosala nini nasali nini oyo ayebi kalingaka nga te bobanda kopiblie kala yani moto akufi nasala bino nini naliaka na ndenge na ngai naza na problème na mwa kikuku na ngai inacheve ezala kutu bafenetre na problème na mutu te biloko kasi ndenge mama o Denise amemaka nga apesaka nga mpongo eloko te nayebisi bino verité asalaka tu basala nga apesa nga basoin apesaka nga eloko te se bokanisi gouvernement après pati ezanga eloko te naza zero naza na eloko te lelo famille na nga nde esutenaka ngai liwe ekoya lelo nakokufa nakoseka jani mpo na nini okotinga nga mpo na nini boloba papa mpo na nini bovaa bavorie bozapela eloko te bokofinga nga mpo na nini Yendi Moshi, ça fait très mal nayebi toyoki douleur poza nango mpona ndeko no Jani tomoni pardon ekomi je crois ekomi na famille eza biso oyo mpe tozwaki ta kosola na famille alors yebi te Yendi Moshi ozwaki animé na quel esprit ya kosala video na bandeko mosusu plus loin na bacommentaire babi Yendi Moshi amelaki masanga miso balobi bandeko balobi na basorte nyonso ti bakoki koloba yebi te Yendi Moshi ozwaki animé na quel esprit banda na ya baoperanga peut-être nakomela mai nayebi ndenge bamelaka nini te masanga te namelaka eloko moko te nayebi soki kaka ere batie nzembo wana nafandaki yanga moko raisonnement kaka eye boye nzembo wana ya mabele elisi yo moko soki batie yango mpe ata ndenge oza wana okobouge yango ebanda kobouge nga docteur ayebisaki nga makambo ya kosilika eza te nga ndenge naza wana naza mutu nazalaka na esengo donc na nini nakanda te donc eloko moko te ngunge eswaki nga te kaka ndenge eyaka kaka boye meme nga moko ere bazoya kolakisa nga ezolekela nga donc na eloko te nazala na ide moko kutu eloko moko te nini te o naloba boye o nakotiola ebembe te jani moto. Mais par rapport à la réaction de la famille Ndeko Fall, il y a pas à moi, il y a pas à Yana, il y a Ndeko Nabango, bien que la comédie, bah, qui peut plus loin, il y a un mouton qui peut mettre Ndeko Nabango, réaction peut-être à mon comme ma bé. Oui, ça va on surtout bah l'équipe Jani Fall, oh, bah l'équipe Jani Fall, baza, bah l'équipe Nangai. Ndenge bazwaka Jani, ndenge bazwaka Ngai, naza Yana Bango, nasengi bolimbisi. Soki bomona yango mabe nayebi bien ke ekotala pasi me nga nasala ye na ndenge ya comédie me bango bazwa yango eza réalité te mpo bango mo eza vérité bayebi eloko oyo ebomi Jani na bamakanisi ndenge tolobi boye biso toza bato ya mitema soki olandi meme nani Chatula alobaki yango mpuna na poto badocteur bapesaka meme bajour même ndenge nga naza bapesi de non naza na carte oyo natambolaka nazolakisa na bamédecin bayebi donc famille bandeko ya Jani bana Jani donc bino nyonso nga papa na bino nasengi bolimbisi et puis jour ebembe koya nakozala wana mpona na problème na nini te toswana na Jani te toza na problème na nini te eza famille naza na bana on ne sait jamais nana ndimai ke mwana emene ya kobala na mwana ya jibe lelo baza bokilo mwana nga naza na bana basi Jani aza na bana mibali bakobala na pe donc tokoboma famille ka mpona babiloko ya pawa pamba oyo esali nini eswi nani ekoti na motema mpasi eyaka wi mais soki totali bien
problème eza biso baafricain problème eza te tobombaka moto eloko eza te ngai oyo nasengi bolimbisi problème eza te bakomede nyonso oyo bazangi eloko ya kosala oyo balingi bayebana boyebana na nkombo na ngai te pardon nasengi bino bolimbisi luka nini soki eloko ya kosala eza te ozwi siffle obandi kobeta ozotambola obie batere vide eza ozwi bal okombi oyekola kobeta tennis bakozwa mpe na équipe nationale bafani bozala calme bozoloba bozomona ngai na scène te naza na repos ngai ndeko na bino fo bosepela fo bokumisa nzambe oyo lelo soki nazoloba nde bozomona nga nazalaki mutu heureux nayebi te soki mbenseke soki nini soki balinga bamema nga mpe na kikwit nayebi te vraiment métropole bon métropole na kikwit nyonso eza mabele yokali soki oke métropole okosala nini mpe babosani yo voilà ya nono ningi tuna question moko par rapport ya mort mpe ya ndeko na yo Chaka Congo toando ozala ne mpe awa siko oxygène awa toyebi souvent soki bowuti na ye badémarche on kozala ne mpe awa na oxygène awa tovandi awa mwa mai tomeli tokabwani nanga tiki bino nga na kie nanga peut-être alors mort ya Chaka Congo interpellé yo nini yo bandi maladie liboso Chaka bandi na nsima Chaka Congo akei atiki yo est-ce que ozwi temps mpe ya koleka komona famille komona mago komona bakoko oyo yo bandaki komona pembe na Chaka Congo na oyebisa yo nga nazalaki na médecin de nuit ok na médecin de nuit nga nabotama le 25 décembre ok jour mona ngiamo ba Chaka Congo abengi nga le 24 ok yandi moso oza wapi nga na hôpital okay. naboyi koyebisa ye ke naza na hôpital na banda koboya kopublie okay. nayebisa ye naza na ndako abi non eza na mokonzi moko aza na besoin na yo mpo apesa yo biloko abonane okay. nayoki ka biloko abonane na change liloba ngabi non leka na ndako zwa noeli okay. bozwa après wana nde boya akolakisa place naza Chaka Congo alongwe na ndako na ye ayeti na ndako azwi mwana na ngai bamati te pa mokonzi wana okay. mwana azongi na karton ya mpiodi oyo baya minene oyo ya nini te ya muteleke te oyo mpenza bambongo okay. karton moko bido ya mafuta ya 25 litre saka loso karton makayabu bepisi bakomi ayebi oza wapi nga nayebisi ye wana nayebisi nga atika nani mwana atiki mwana na biloko na nini na ndako nayebisi mwana nga abe sinale na mayele place nazali nsoka place akendeki bazalaki na redi bazalaki na Blaise Bula bodo azalaki wana na Chaka Congo na tongo ezalaki samedi mokonzi wana alobi bokende otala yani mosi namoni ete alobi azobela aza na hôpital abi bokende bokutana na ye bokende délégation oyo bomona yani mosi botuna yani mosi problème botola na bamédecin ezosenga nini nga naza capable na évacuer ye Chaka Congo aye nga na mbetu na redi na bodo na Blaise Bula problème nini ngabi non banda na utaki na kweyaki banda na kikwit nde naza awa do nazo comprendre te bakisi mpe bazokati bazopesa nga lisu te no comprendre te soki nini basali bango 4 wana bakemona médecin directeur ya médecin de nuit batuni ye balobi problème ya yandi mosi eza nini médecin de bayebisi bango balobi non problème ya yandi mosi vraiment eza côté ya fondation Mama Denise
bango balobi non toza prêt lobi bamema ye baévacue ye lobi non vea totuna mbala moko bachaka kongo bakroye na médecin babengi kote ya mama Denise na fondation batuni bango oh non toza tomoni délégation ya baartiste baye mpona balingi baye basituation ya nini nde baye koyebisa bango ke ndenge eza boye lelo eza samedi lobi dimanche na 8h avion ezouta Afrique du Sud ezoya kozwa Yandi Mosi na ndenge bazonga bazongi bakoma ekuti na nzela te na rappele bango nga na lobi nauti ozwa nouvelle ozoka bango deja bayebisa bango ke lobi nazokende morale bandi ozonga bachaka kongo bakei ti bomonaki baevakiaki nga na komi na Afrique du Sud après 2 jours grand frère atindeli nga image ya chaka kongo na hôpital nzambe eloko te yeba na kota hôpital le 16 baevakiaki nga le 7 azalaka ata na 100 francs te biloko oyo chaka kongo asalaki ke aide mwana na ngai yango batikala kolia na ndako chaka kongo abikisanga na makambo ebele yo moko yebi nazalaki sérieusement malade bafundanga azotikanga te azokende nanga ti na parti donc chaka kongo ndenge balobi babiloko mosusu omoni bato basongisongi bakotaki yango kaka ndenge tokayeba makambo ya bajanyo bato basongisongi bakota boyeboyeboye nga na chaka kongo nakotikala kobosana ye te lelo soki mpe ngai naza vivant grâce ya artiste en danger po azalaka biloko mosusu mo tozalaka tozobomba mais ye mwana bato abanda kobimisa yango yango moni ebanda kosotali bana oyo atiki visite na yo nga naloba nga nakokende jour ya nakokende jour ya koexpose na soki na sokatener epui naketi na cimetière naboya kokende yo moko yebi naboya nanga bamission naboya kokende kuna po bajournaliste bayaka naboya baquestion nalingai soki biloko wana te. Mais est-ce que pardon bosengana na Chaka Congo pardon oyo Yandi Mosi asenga ndeko na Chaka Congo oyo pe Chaka Congo asenga Yandi Mosi est-ce que ezalaka sincère bosenga pena pardon nzamba mona ezalaki sincère ye asenga nga nasenga même na nini naza na koma nasenga bato tout pardon nasenga pardon même Chaka Congo na ezonga après kosala démission na belombe baprésident makulu Chaka Congo ayakaki na ndako toyambana apart wana baplace mosusu abengaka nga parfois nake bapesi nga 2500 soki Chaka Congo azalaki motu mabe elasalaki yango te soki pardon na nga ekotaki ye te elasalaki yango te akoma kobenga nga partout ozawa mwana mama jour mosusu manifestation moko ezalaki na Victoire babengisaki président Masumu banani fale président Masumu asala discours toke kuna président Masumu akoma retard nga nazalaki wana tozalaki na babodo nane nabenga nga nasala avec président bacomédien nga nabima nasala discours oui nga nasala discours ça osala remise de prise na président Masumu nga nasala discours tosala te sikoyo tobenga président bacomédien Yandi Mosi Chaka Congo mpenza Chaka Congo makambo azondukela nga oyo atenga ndenge Chaka Congo akufi wana na mutu na ye président bacomédien eza ngai atikala kotanga yango moni bolimo ne vraiment nzambe ayambango atia ye pembeni na baange nzambe kolanda te nyonso bazoloba mpona Chaka Congo aeda biso kolia mbongo eza problème ya Chaka Congo mutu abandi yango te ebele balia mbongo eza kota même na politique
tozomona ngo bato balia bambongo vraiment limbisa ye nzambe limbisa Chaka Congo yango nazolinga na mwana na ye mpona nini ebembe ezoumela to evacue tokunda akende opema na ye na boboto vraiment eloko nasengi yango wana mwana na ngai kokunda mutu il faut pas koluka bamidi 14 tokunda Chaka Congo makambo eleka. Ok, merci beaucoup. J'espère que ta ebele ezate alobi il faut que moins de 15 minutes ya motuya ezalaki oyo asali asengi pardon a s'excuser wana nde ezalaki yango nde oyo toyaki vraiment kolukela ye. J'espère que boyambi bolimbisi na ye famille pe Chaka Congo boyoki oyo papa lobi yandi musa koyaka jour ko bima mpona ko éviter moi bato internet batie ba titre elukele sur ba problème ye aza mutu azolandela nanu ba soin mais mikolo na moni ok contrôle te ozana no na avril faut na kende faut que mars yango ezosila normalement na invitation batiaki le 5 le 5 docteur azozelanga omoni problème Afrique du Sud eza soki bokomi kuna le 5 comme tokende na interprète non émission te problème eza batiaka robot robot tele exemple 8h juste robot azozela yo ye mutu ozolanda robot ki place ozokota te pas docteur soki robot wana bafutela ye mongo ya nazosenga badossier na nga moto ya fandeli yango alibere yango mpo nakende akende dosango evandisi bavandeli yango so ndeni yo faut que contrôle aza moto ya budget yebi baministre baza wana bazosigne lisusu na nini te ezosenga kaka ye moko président apesa ordre ou bien directeur de cabinet yango soki akolanda mpe émission mpo président alandaka na ye président Fati Beton dossier na nga ekangami kuna mwana kina solo ya Beton libere nga dossier nakende mama Denise asalaki ya ye ya kolue avion mpo nakende mais oyo ezosenga kaka na kende na avion normal vraiment bana kini nyonso mbote yani mosi yeyo oyo bazopiblie meme lelo bapiblie lisusu ke nakufeli wapi ya bozwani tenga nakufi soki naseki atoli putu eseke na wana mpe ndimo ezala licho eseke na lisokisoki wana choli nani choli Pierrot eseke te oyo azofilme biso Pierrot te nga na kanisa na bolukela nga tolobela mpe eloko oyo namoni na nga na motali yango te namoni liste ya bato bazokende ozwa ebembe babosani 3 personnes babosani nani babosani Bilibili babosani Bilali bachaye 3 personnes moko nani Gao pa akende na ye Gao liste oyo ebimeli wapi yo mona yango te namoni yango te mais esobe esakei esobe na major bisadidi liste ya 2 personnes bakei yo sikoyo ozobakisa so babilibili ndeni bon biloko ezomemisa bangambo kaka yango oyo komedi okako yango nde memisa bangambo ya nono sikoyo ndeko na nga aza comédien nakufa comédien mama Anne Mbula topesi yo bambote mingi mama Anne Mbula penza abengi nga na butu alobi ye ni clete na ngai yebisa papa ye ndimo singa na bande kosambela mingi mpona ye atika makambo esalinga pasi en tout cas mama Anne Mbula ya bandali mama Anne Mbula donc wana ndenga mabe musala nzambe donc eloko te mama eloko te kochola te nakoseka na ngai ya kala même na hôpital badocteur babanda kokamwa bazoopere nga nazoseka babi mais moto bakwisa atala bakwisa merci utazalaki gérant meta ndenge akoma bato babanda kolobono eske yani moto ebouge te ta bato bamoto ebouge bango vraiment naopesa bakolobo yandi moto eske moto ebouge te kala bato moto ebouge omoni nakufeli levé à 17 ans donc veye eza lobi eza na ngiringiri enterrement eza samedi
yani mos aza papa na nga andeko na nga toyebena tozaka na ye toliaka na ye vraiment eza malamu mingi nakosengaka bosoutenir yani mosi po tozongela ngai na ye mosala merci beaucoup ozalaki gérard awa eza mpe malamu naza préparé 37 ans ya oxygène yani mosi mpe ayebi tokosala yango bokoya na problème okendi na apo epam merci beaucoup JJ omoni mutu nao JJ Mbuyamba omoni mutu nayo abi mutu ebuja te déjà na biso ya David Sala en tout cas bakonzi nanga nyonso antenne A j'espère que bolobaki yendi mosi yeyo mwana mama ndenge ye moko alobaka honorable Eliezer Ntambwe aloba ipe pas sepela été j'espère que honorable oza mutabatu vraiment na yo na kalonji nazoluka bino honorable nana besoin tokutana honorable Eliezer double brassard bazolela yo kozwa de pano kabela badigaya honorable Eliezer Ntambwe mutu na oyeyo yandi mosi honorable Guy Kalonji, honorable Nicolas Wemankoy, Nangalema, en tout cas, Bambote Mingi, et pourquoi pas honorable Van Walesa, pour installer qui geste monene, ya wakende kota la famille à Jani, to bo sanité Bambote pe na Fofana, ope azalaki wana accompagner ki biso, yendi mosi, to comme ya biso na suka poto tika yo, po talaka santé, ko lobisa mingi, et za peza malamu te. Mais bateau bazan pour soutenir yo ba obengo na numéro ni opesa numéro 089 donc plus 243 89 52 52 640 081 88 085 18 yango na bo nazaka malade bo soutenir oh ba fan na yo yebisa baone bafani ya elembo kufa te elembo ezali omoni leader ye moko omoni biso kutosa bien est-ce que ba tout puissant que jazz ezala lisusu ba orchestre nyonso ekufa ezala viva ekufa Victoria ekufa bon Victoria dota de kana yango wana dota de kana bala wana landela zakaka ngamo te nini ekufi elembo eza mais borchestre nyonso presque cadavre donc bafani na yo bafani bozala calme naza bato bazopublie bobenga nga chaque fois tomoni okufi mwana yambi président balobi okufi ngamu nazolotola na yo soki nakufaka mbela nayambi yo te bolandaka biloko wana te Waza dessin animé. L'inconfamable. Merci beaucoup. Date nanga ezali nzambe mutayeli. Nzambe mutayeli. Amen. Merci beaucoup na bino nyonso o bozwaki libakwa Olanda biso. Merci na mondimi na bino pe chef Kande. Opesi pe passer. Chef Kande bino tout nana Denis Malusa. Pasteur Gilles Bumba. Pasteur Gilles Bumba bino tout. Vraiment l'antenne waranda kunanga vraiment bozala bomoko merci beaucoup merci à Yves Pan toyambaki pona bino yendi mosi boyoki eloko ba muyombe gochi mpangi yayo yango wana ezelombe na bosani ote na masumu yala fuma bana bo mutu no tito na mbala tito pangi mbalo selfie selfie zule aza mwasi mwana mama waza makambo merci j'espère que beaucoup na bino prochainement tango ba détail nyonso koya pona koyamba corps ya Jani tokolakisa bino ndenge tant corps ekoya na ba programme nyonso ya ba obsèque bokolanda ngo toujours l'équipe na biso ya ba culturel o to salaka tolakisa bino ba actualité ya ba artiste et comédien merci na bino nyonso o bozwa ki libaku ya kolanda biso pour lelo déjà lelo tozo signaler bino ke ezali na la di esobe ezali na major zolozolo ça dit baza déjà en Europe pour que ba
zwa nzoto ya ndeko na biso Janify. Ti semaine prochaine bomona ngo awa na Ville Kinshasa. Merci, à la prochaine fois. Bye bye. Merci beaucoup. José Baïla. Na to solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ezo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mosusu aza na Belgique. Ekoma kate. Mais baza ni kuyiba. Ah na rembi na rembi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge te biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka Congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na ba numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ya tena baza continua JB Service ezali soki wane te Angolais nali te Angolais JB Service ekare eza musike naye nakosaka nanga libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso nalebibia bisengasenga nzamba lole nalebibi yapesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebibia bisengasenga nzamba lole ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesamukatanga lisa Mesamukatanga lisa Mesamukatanga
nanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelelele nalingi mobala oyo